HP Media, la chaîne qui vous édifie. Fongo la Bible na biso on a cheminement ya idée. Vous avez Luc chapitre 19 au total dimanche. Nous allons dire dans verset 41 à 44. L'hypocrisie et la stérilité spirituelle. Comment on va là? Vous avez un système à commémorer kaye na yo, les locaux m'ont fait, le mot aux angles à commémorer. Vous avez un système à commémorer carnet na yo. Chaka mona sacoche na yo lelo kendeke wenzi okendeke zani chaka mona sacoche na yo mikolo na mikolo olelo ye okoma ka ba verset biblique ezalaka kitoko bato bazana ba téléphone ko s'abonner ko oye baka kolanda lisusu mbala mibale mateya na ndako esalaka kitoko mingi to tangi makomi na nzambe. Luc 19 pendant verset 41 à 44. Nous avons toujours la semaine Pascal Nabiso. Luc chapitre 19, verset 41 à 44, Jésus approche de Jérusalem et il voit la ville. Alors il plaît à cause d'elle. Il dit, Jérusalem, tu n'as pas su aujourd'hui comment trouver la paix. Et là, maintenant, tes yeux n'ont pas voulu voir. Amen. Tala sakoli. Bandebele bazangi kimia ko bazangi bososoli. Ya goyi ba lolenge ni ba boswa kimia. Bato mingi bazangi kimia suite tanto comportement na ye. Elobeli na ye, ifadeli na ye, lolenge na ko s'appliquer iboso ya bato songolo. Ils ont permettre de azara na paix. Elobeli na ye, iboso ya moto aza supérieur na ye. Tantôt aux appels âge moko mais aza supérieur lo nanguya tantôt ya molili ya ténèbres tantôt ya molili peut-être na ba disposition ya musale pa itozali le na déborder na yibi ko privilégier facteur ya paix na baïté bana na nzambe belé lelo bazolela sotema donc na kuzoba azo osala pene na nzambe pona kosala prière ya koba Seigneur nazangi kimia mais soko konti na mosindo yende a cultiver pe wanate na ba manque ya manière na ye. Alléluia. Tikanza bapambola yo fanda na kombo na Ismasia. Jérusalem bazanga ki kimia po ba profita kite na veni ya Christ. Bazwa ki lo banzambe na considération te. Ndeko lo ba ki dimanche bazala ki ba incrédule. Mais les autres le bazala qui va hypocrite, puis bazala qui na stérilité spirituelle. Les moments vont venir pour toi où tes ennemis construiront un mur pour t'attaquer. À partir de l'incrédulité ou à partir de la manque à comprendre le moment à profiter, n'est-ce pas qu'il y a des privilèges gâchés à l'imabéndi bagueur. Babendi baguerre na mabota na bango babendi baguerre na vie na bango Nzambe atiki bango po masumu efongola ka porte distraction ememaka bato na makama lelo zokende kosutuka reta ndemoni mondimeso bakende nazalaki distrait nayebaki te leka kozotyaka wana te ndi moyini azoprofite ndeko na semaine Pascal tokolobela makambo ebele toko panzana na munene me mutu na mutu azwa bar na ye po bénédiction ekokita awa pe losako ekotoka awa soko oza bien préparé. Alléluia. ekozala partage na yo. Amen. Et eza sous forme préparation tozolamba yo tozochauffe yo tozodisposer yo pour contenir bénédiction wana esopana na zete mais oprofite nango. Alors pesa nzambe motema na yo kozala incrédulité et surtout kozala hypocrisie. Alléluia. Totangi mama continue. Ils vont se mettre autour de toi et te serrer de tous les côtés. Ils vont t'écraser, toi
et tes habitants. Ils ne te laisseront pas une seule pierre sur une autre. En effet, tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien. Basantu, basantu, basantu. Moment favorable na vie na yo. Moment soit quelqu'un te dit à Boyanga Yesu Masia le kola mokonzebe mobeki ici. Moment favorable à vie na yo otiki misala nyonso. Oyi kofanda na tempelo ya Nzambe pona koyoka mateya maloba liboso na basakoli liboso na basali na Nzambe. Ndi moment favorable epai na yo pona koaffronter destin na yo, pona koaffronter sali na yo, pona koaffronter les ténèbres oyo ezokoenvironne biso. Moment favorable yango na Nzambe azotika tozoyama sécurité mais okocomprendre moyini satana azolanda biso sima 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 po tomona mpe mpaka yango lese po tomona mpe mpaka yango lese. Alléluia. Amen. Ozali awa. Amen. Bana balikoa na lelo deja kokona keza kotika na olobaka makashi. Alléluia. Amen. Les vendeurs n'a pas acheté vélo. Il leur dit, dans le livre saint, Dieu a dit, ma maison sera une maison. Objectif est perdu. Et l'autre on dit va pour ça. Et l'autre on dit va pour ça. Par nous fait ma qui n'a préparation à part le coup la biso na bino. Toujours la Christ a maté pour na bunda wana pour na préparer par wana. Par nous fait ma côté bailler pour la fêter. Mais quelque part, à recouvrir par la carte de vélo, pour les marche à paix objectif. À la base, il faut quitter. N'a pas nanga, et allez sika ya pour adorer, mais allez sika ya ma brigade. Et tout mon commissaire. Alléluia. Voilà la réponse que ça l'a privée. Ça vous dit la réponse. Mais ça vous dit la réponse. Ça va y agréer à vous. Objectif de l'église des années. Pour le roi d'ailleurs, madame, on a pour y avoir la constante de la d'ailleurs, on transforme l'église et si qu'il y a bandezo, et si qu'il y a makambamake, et si qu'il y a kokabwana, et si qu'il y a koinana. Esika kosalela baninga makambo ya bosoto, esika bareunion, esika bakritike, e okoti na lisanga ya basorcier na kati église. Tika bana biso bien-aimé, soko oyebaka yango te na baeglise nyonso eza na groupe de soutien, na baeglise nyonso du monde. Bondoki ekotaka kaka na lola te. Mais pas il va tout nier sur la sauce sagana. Pas dans la table. On a ma capoeira sur la macanégui. Dans la nec de tonga. Dans la nec de finga. Dans la posture sur sa calette de l'église. Dans la midi, dans la chauda. On doit le voir dans la naïe. Aïe pour créer des bababité de la catégorie. Et les bateaux de naïe, à dire que la peau naïe, dans la communauté. Peau naïe, en tout cas, vraiment, ce qui n'a pas nié, là, c'est que la naïe. Alléluia. Amen. C'est la sorcellerie. Ozalia, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Sorcellerie, et ça quand vous liez à ma tête. Mais sorcellerie, et ça fait qu'on compose pour ça la moninga à ma paix. Pour la combat la moninga, dans la liste attardée, pour yoso sala, pour même si la moninga est mal. Pour même sa réputation à moninga, toye na kati ya tempelo awawa. Photo de ma réputation na biso ba ameno amala. C'est compliqué. Dès que tu na basaké, dès que tu na ba Paul, bazali na réputation moko ya molili, ya mabe, na bina ba ko passer, dès que tu na ba Matthieu. Dès que tu na ba Péter, ba Pierre, bazali ba péché, ba Matthieu ba péché. Tout le monde s'agit pour nous et pas une basula qui est. C'est ça l'œuvre de l'église. Il y a pas de poursuite à mon minimum pour n'avoir.
ye azoya mpona kosambela ndeko soki ofundaki rumba tolingi na paka oyo mutu na mutu ase reconstitue mbala nsima mutu na mutu azonga mobimba mutu na mutu ayeba kite eloko nini aya koluka na ye eza na bato bazali awa ya pasika lelo ya préparation ya Pâques Yesu aye na mote wana aconstate d'église distraction bazo profiter na bamoma favorable te savoir profiter na bamoma favorable na babon moma ndeko mokili oyo bakufa bapauvre polele bazonginda bazwi profiter kosoko bapavu te kolia ya kolia bambiance na bambiance ele baaktivité na bango ekui ekomi regre ya vie ya kala afanda l'église tato eloko te atongola motema tato eloko te nde azoloba soki mpenza nazala ndenge naza kolelo na kala atikanga mpelinga nasomba baimele mais c'est trop tard mpona nini aprofitaki na bomoma te alleluya mango na motema na yo na lelo ya semaine pascal na biso parmi bapoete eloko tozobeta se te yeba koprofite na bomoma lelo soyoka liloba na nzambe mikolo na mikolo ekotaka eloko moko de plus na bomoi na yo mpona avancement ya vie na yo spirituel alleluya ikazamba pamolo sokoso condamnation ezoyaka ndenge nini bana na nzambe bakokota ouvert malgré tout baparticipe na Pâques ndenge nini bato bakokende mosika nzambe bazwa eloko te bakoma condamné malgré tout présence na bango l'église tala mosako le bamettre en pratique makambo batei bango te le bazobima bahypocrite le bazobima baincrédule bato bayokaka sanke accroire na makomi na nzambe na kokanda na Jean chapitre 15 verset 22 à 24 janga tozeki na sende na biso pascal toza na baverse bele oyo janga Jean chapitre 15 verset 22 à 24 tozeki na kombo na Yesu. Si je n'étais pas venu soki nayaki te nani azoloba bongo sokei ozali awa olobake privilège gazie dans toute délivrance na yo eza na pako teko nalobaki na nzambe bayaka na motema bayaka na makolo te bayaka na misu te bayaka na maboko te me bayaka na motema zalaka sensible alleluya kozala insensible te c'est l'œuvre de l'ennemi po akontinue koambomine yo kofandi so leta oyo ozana ranginie problématique mutu moko basentiment d'animosité otika eloko te ondiruzwaka batie na nzambe te ovivre lokola bana na nzambe eza forme moko tozwaka faso ya kozala ndenge yesu alingelaka biso maloba na nzambe elambaka bato epesi balukome ozali awa comprendre makambo atala mama bandela napesaka lemoa soki nayaki te alleluya nani alobi liloba oyo betela yo mokoma soki mpe nalobelaki bango te bawana eza banani bawana eza banani betela bino mokoma soki nayaki te soki mpe nasielaki bango te nde wana bakozala na masumu te me lokola nalobeli bango natei bango nalakisi bango nzela wana etali ngai te promptement bakozala kondane ozali awa kozwa maloba na nzambe na pamba te
azoka batandi ya bango aza kaka na posa koyoka liloba na nzambe azoluka partout les moyens tantôt akangeleke quelque part azolanda oka na nzela baradio soki bapesi pe possibilité mais yo oza nanu na possibilité ya koyoka maloba na nzambe mpe kotiango na misala tala edela négligence osomema alebia tika na pa konta basena Zali. Amen. Sana cheminima ya baki na biso. Na kokota na ina debelo le masobi manae c'était tout baso kiamuna. Alléluia. Na tete pe atalaki na kota ya kulia. Kuma na tete wana mate kapite 11. Solo bela makambo ya paki yo kanda malamu ososula debel ko kukunga landa osakoli malamu mwana nazali profite privilège gâché epai na bango gâché epai na bango ya kote biso privilège okogâché yango te mais tokomettre yango po profit na biso alléluia Marc chapitre 11 amoni na mosika zete na bakidie na bamakasa nango alleluya makasa nango akitoko makasa ezorepresente nzete wana elona malamu eza bonne santé ekoki koproduire quelque chose alleluya landanga ipesa malamu base matie na biso alleluya mpe akusani mpona kotuka mbuma alleluya tala kotakwi motuna epai na ye lelo tolingi tolobela nini lelo motu amatia na biso systeme na biso ya baka eza nini hypocrisie ezela ye mokoma akutikaka makasa kopaline nalingi kokanga eloko oyo nalingi kokanga parole wana en effet c'était une vie esquise pourquoi po ezalaki senso ya koma nango te esikoyo eprouvir te yesu alobi nini mutu moko te akolia lisusu mbuma nzete na yo bango mpe bayoki sokoke plus loin bana nsima ndenge bazoleka babi ye mokonzi aba nzete olobaki ekauki na baevante biso balobi biso ke sur place nzete ekauki ozali awa ozali awa alleluya lokola zami amodiri nzete wana epusisa na saison nango te est-ce que nzete wana elingi kokota bambuma sa saison est-ce que nzete wana elingi koproduire ndenge nini po nzambe ye moko asali production ya bafruit na basaison mais te jésus alingaki koensegne biso sur l'hypocrisie et la stérilité spirituelle. Allez. Est-ce que dans le monde moko azali awa tala epai nanga balobi boya l'arbre ne punissait pas ce que l'apparence représentait. Alléluia. C'était ebandeki epesaki te po apparence nango erepresentaki mpona mosika jésus amoni apparence alaki non ngai mpo nakende nabuka mbuma na kati ya nzete wana alleluya e akomi kuna akokelo eloko efani na bakristo na likolo na lelo tozala baparence trompese faso moko akozalela mais ofait toza mpena ndenge wana te langage me kolobela lelo oza na église
mpona nini otransportaka ngo na ndako te faso na kotambola lelo oza na eglise mpona nini otransportaka ngo na vi na yo reyele te ozwaka mpono malamu ya kotambola lelo oza na eglise eza na bato mosusu toke pli loin baza na bilamba mibale teni eglise na teni ya site soki aza na site okondima te kende ye soki omoni ye ayebi ya kobombaka eza na bato ebele na tasesa bango banzela bakota na bamapanga babombama na nsima mikongo ya bato mpona nini amoni paster nzambe aleluya amoni nani paster nzambe tina biso bino ezodepase basi ya paster te mpe bane oliaka paster asalaka te molai apongi negala paster te molai notai negala paster te biso kopesa kaka baenseignement mais ina yo ezodependre mpo na yo moko iloko nyonso ozosala soki ekofuta yo ekofuta yo te l'intérêt d'abord c'est toi mais tomoni zetol ebela makasa mumeza te makasa ebandeki korepresente epai na vi l'esprit ekoti makasa nango mpe pele ya minene mi makasa ezali tozomona apparence même de parler epai ya mwana mobali epai ya mwana mwasi nde namoni liboso paster azopikisa mongongo aluki lolenge ya malamu akozala ya respect me na kati ya ndako na ye liboso ya mwasi na ye liboso ya mobali na ye liboso ya bandeko na ye respect wana eza efeme eza kaka superficiel eza respect normal te azalaka nde bongo te aza epoli aza moyibi wana paster atamboli mwa moke amoni papa tala eloko okweti mpo bato bazotala ye alokotili ndenge akotilika alokotili paster apesi paster alokoti appareil apesi pere wana mpo bato bazomoni tala wapi bonzambe na biso bakristo tala volonté oyo nzambe akomi na mitema na biso tolongwe mpenza na bandako c'est la volonté oyo esangi bato ebele mele toye siko kosambela awa soki tokotase hypokrisi wana te tokozala baperdant liloba na nzambe ezaka na koyoka te liloba na nzambe ezaka na kondimela te na dila mokonzi yesu moko akufaki na ekulusu nde nake kopete pasika po biso basali topesaka ba c'est bien tout cela mais liloba na nzambe il faut mettre ça en pratique est-ce que nazolela motu moko azali lololo wana Alléluia. Nakozala mpe mawa leza aza mpe na caractère. Alléluia. Soki wana makambo lekotaka c'est bien. Mais nakozala mpe na joie. Leza ebi valeur ya couleur ya souffrance ya Christ. Kufa na ye mpe lisekwa na capitaliser yango. Alléluia. Ekomesanga mpe sengo na ganga ndenge yokangi wana. Ozali awa ganga lisusu mpona lokupeso. Amen.
nyonso mpona kofete ezala na impact ya makasi ekoleka mpenza makasi. Alleluia. Amen. Mais Alléluia. Même la carte. Mais quand on le met à pas quoi, on va dans l'élo, et c'est qu'elle n'a eu pas de salon. On va dans le bongama. On va dans le bongama. Jésus c'est là. Biso basani na nzambe to sepela. Ndekole nazokota na masanga na biso, nazotala ba division, nazokende na mokili, nazotala bandako ya bato. Bato baza pli morda na kisonge eza ba chrétien. Bato bapanzaka bandako bato babebisaka ba réputation ya bato. Eza ba Kristo. Muninga ya kosambela amema na réputation na ye, mais akomi na kata ndako nzambe akoma na kola papier. Pour les sentiments. Vraiment, ningo fanda quand on y va kate baninga, basula ko ba partage. Oya mabe ka. O to mona ki mis rouge. To mona ki bita ninga zawana ngasi na l'hôtel la qui ako avancer dans vie na ye. On se sentir de la jalousie, de la haine pas bana nanzambe. Oya bazo kalilo bana nzambe. Nzoka ndenge toza boye. Ko seka bat. Le véritable bateau ba seka ka bateau sa ba Kristo. Neko, yoso mona nganga moko eshuwe banganga nyoso bazolo na ye. Nganga moko soka eshuwe banganga bazolo ka ko supporter moninga na bango. Sorte moko soka eshuwe ba sorte bazolo ka ko supporter ko soutenir moninga na bango. Kaka ba Kristo soki moninga eshuwe e komi nzembo balabala mobimba. Ba Kristo kaka soutien za la kati. Et pourtant il lo bananza pe balobi mutu asali mabe réprimande d'église et coquille. Mais na biso tanke bandimi to sala makasi ya kopusa na pene na ye kolinga ye de peur que Satan ko gagner cœur na ye. Mais selon parole Satan a sopine mitema na bato azwi apusa akoyeba omoni ninga samboya mais biso nyuso neto samboya po barbi muyaka moko afingisa bayaka nyonso eza boyete soki tozana bayaka balimbisa eza kaka moko oyo to emprunter po bato balobaka yango tolobaka mokongo moko afingisa bakongo nyonso. Sonia mon Christ, mon Christ, sonia ma Christ, nyonso. Manque à fruit. Et sur la sakaka que nous sommes des hypocrites. Et sur la sakaka que nous sommes des stériles. Tout ce qu'on a beau matin na biloko nyonso iso kota kati na biso. Malgré tout Christ, alona biso pena na mabelo ça dit fertile. C'est quand la mosako. Biloko mibali. Biblia le bien na biso. Tentation mon côté cause à la makasi pour les camotés mamoto. D'une manière tantôt d'une autre, Zambé yé moko a confondu la voie de sortie pour nous soutenir le moto. De deux, Zambé attend à moto. À part la faiblesse, nous sommes des humains. Ne na molimo saison ya kobota mbuma ezalakati. Vous êtes d'accord na pasteur? Et vous êtes d'accord Nangaye? Pourquoi Jésus a l'okanzete wana? Pour ezalaki en face en zétété, mais alingaki ko enseigner ba disciples. Malgré tout ce qui est dans la préparation ya Pâques, kuna bakonyokolanga, kuna bakosalanga bokolela, bokosala makambo ebele, mais soki bozangi bambuma, kolela na bino ezali ba larme de crocodile. Kolela na bino ya pamba, ba regret na bino kozala ya pamba. Mais du fait que Christ, saison malade, saison mabe, période de kitoko, période de mabe, période de lumière, période de molili, le fruit est toujours là. Mouma et puis de mon Christ, et sanga kate, nous à la cassigne, oui, représente que nous sommes des chrétiens, bakoye babiso na misala na biso, na mouma otozo bota, mon Christ, azanga mouma, aza mon Christ, Dieu. Ozayawa, ba
bakoyeba biso na bilamba to olobaka bien to na bilamba na ndenge tolelaka na ndenge tokendelaka na ndenge tolalaka na ndenge toroflaka bakoyeba biso na misala na biso eza bongo te obeta maboko mpona nzambe wana mpona misala nini ozosala. Alléluia. Ozali awa opona délivrance na yo ndo yoki balobi nini loboko na nzambe eza mokuse te mpona kokambola mais eza masumu na biso lolenge na biso akozalela nde etiaka biso mosika na bénédiction na biso. Alléluia. Jérémie chapitre 17. Mumeza na période te bana na nzambe epai na bakristo. Mumeza na période te Mouma c'est chaque jour, c'est chaque jour, c'est chaque jour. Mouma c'est chaque jour. Tu le dis Mouma c'est 2 jours, mais tu le dis Mouma quand? Chaque jour. Moi na nzambe azana raison d'abopesa. O te pombu le beta ki yango na salaki maso. O pona zanga ki mbo yango na salaki maso. O te po apesa ki nga kanda yango na tomboka ki te. Pour Bible le dit, ils ont la tentation mon côté et que oya eleka mutu na makasi. Nzambe oya sala biso aformaka ba voisin moyen ya koyeba ko apaiser tentation wana. Alléluia. Et puis nzamba mekaka botu te. Et ça kaka loi au pour la lobeki biso pende loi ya pesanteur. La loi du péché. Alléluia. Et la loi d'attraction paix et bendaka vers les bas. Et bendaka ba Christ vers les bas. Et bendaka biso vers les bas. Moni ne eloko na bikende na mona ba loi mi balé. O na lingi na sala na motema na yebi na dipe me yango na pindate. Ngolu pona Yesu masiwa na kufa ki pona biso. Donc yeke kam tavi ko kango na biso. Est-ce que tozo so makam tozo loba? Mbome pa ina mokliso eza na delete, eza n'esquisse te. Pour figuer bimisi munoko et bisi Jésus ozo ko luka mbuma. Est-ce que ça saison? Allez Yesu azo pe sa réponse na Jérémie. Jérémie chapitre 17 verset Banda verset 4. Si on plus loin, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Amen. Nani va perdre par sa faute? Yo, l'héritage que je t'avais donné. Pourquoi? Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu Jérémie 4, 17, 4 et 10. Vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera toujours. Beaucoup perdre le col à Maseki, héritage en Gaza, mais na pesa kibino. Kufa Yesu, difficulté Yesu. Kose kwa na ye, et ça héritage on zamba légué pa ya bana na ye. Mais toki ko perdre possibilité wana, toki ko perdre réalité wana, suite ya ba faute de vie, na buzoba to perdre. Tokumi pina mukolo wana, Yesu wana wanga ni biso, alibo kende kuna na yeba binote. Pas promis aux âmes à pessimisme. Révélation de soi qui paye dans ma sacoli. Tous ont perdre non pas complice, mais dans une continue difficulté. Et batonamo qui li bazo salanini, bango moko de bazo bloqué. Ba complice mais ma kambanzambe, bango alpe bazo mona Jésus azafo. Madame na kende pa bangaka. Osali shwa na utu totangia wana likite. Na Jean, alors biso ki na te ki bangote. Baninga bazala na masumu te. Okobungisa par ta faute. Les fruits, c'est chaque jour. Chaque fois que Jésus se présente, il faut aller à quelque chose. Aux aléas, motangi tokei. Tolaki lelo tozolamba yo. Au lobby on a kona ezana mapambole ko kitawa. Alléluia. Il y a grâce, il y a offélé, participer zala. To profiter de la grâce à monene nzamba ko sala biso. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. La chair pour son amour. Mouma nzetu ezanga mouma. Mutu se confia que pe na moto.
et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans les déserts. Oh, beta mololo wana, beta mololo pona Nzambe. Un misérable. Ce qui toke na biso chapitre 1 balobi nini aza lokola nzete oyo balona na lisobe. Akomona lisungi te. Nzete wana nde oyo kobota mboma te. Ya wana Kristo akutanaki nango. Pona nini anekisaka liloba na Nzambe. A participer à ma que belé à bongo anate. S'il s'agit de là, on fugama. Nasimanamo a gagné Yesu faible. Ou Yesu on a pédé faible, on a pédé faible Yesu. Nasimanamo au pasteur kuto a assemblé la kadema la moté. Ndeko. Moni batuko basaka kabatwe. Ngakolo bananga ndengwana. Yo kotanga nombre ya exploit oyo Nzamba sali à travers ngai. Ingana ko kutanga wote. Dès qu'on fait des choses, on a des miracles. On a des miracles. Makambo Nzamba réalisé, banda les bons bénéfices salama. Vous allez voir, mais au moment où on est incapable pour na kanayo, non. Et cause à la tentation, et cause à la moment difficile aux autres à traverser, mais cause à la paix par ta force qui peut perdre. Nous monitorons la vision dans la réalité aux vivre. Ils ont bas la natamoké. Asa lokola misérable moto apasi tala pasi pa ina ba Kristo ndoki soka lingali ya bino yekolia tikambo ngapi na soksi revoltina soki ndoka linga samba bino ine ko sala alinga sala likambo ayo ko sala pourquoi les apparences tout ça fait na ko ikarne ba valeur wana chrétienté mais ils ont retardé la ndama lo bananza. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Beta mololo pona Jésus j'étais à so sala na mikolo. Aïe kokufa pona bomo inayo. Amen. Azo mérité adoration na biso. Amen. Atiki kiti na bokonzi ya likolo ya papa na ye. Atiki adoration gloire. Aïe na zepo na kokamate sika na yo epai baboki la kamato sol. Epai ba finga kabati. Na mabele pa respect zate. Mukolo atosaka mona mokete akomi banga te. Mukolo Yesu Nzambe mojalizi ekelamu azo gérer. De la patience wana. Beta mololo pona Yesu. Beta mololo pona Yesu wana. Landa enseignement oyo. Yoka malam. Muto wana yokaka. Azwa lokola Nzambe espérance na ye. Combien de fois okepa ya banganga? Est-ce que Nzamba a espérance na yo? Combien de fois kitalisa makambo et pas ya bato singelo ki notalisa makambo te? Combien de fois aux yeux des gens qu'on a là beaucoup c'est? Combien de fois au tika kanzambe tu fandi pina na lebo berige bon moni dengeni ni Nzamba kanga mitu ya bana ndeko yo kanti Nzamba koza le complet pona ko kanga mitu ya bana Nzamba ko kakate ndesiko ya wana biso atanke bana na Nzambe foto ke dipa banga pona ko bamba mingongo ya bana pona ko sesa ba trupa bakibeka otoza na ba service awaje ngana ebina ni mwana moko ale bonte azala na mwana moko mutu batala ali mwana wana kufi kubatala ke mutu azate ndengo ye ate pasuka banda atiti awa ikukangama combien des épreuves mais posa bonganga pesa nature di sana biso ba potire biso basalela kiango to bota mina makila ba sorcier sokola ka makila no na losambo posa wana ko kende ko consulter batu eza de nature kati na biso kolandela makambo Nzamba azosala biso vraiment toza na posa ko consulter lokote ezaka question ya temps na application na biso nani aza moto akopambola moto oyo atrouva plaisir na ye katikati na Yesu Masia pe azwa Yesu wana lokola espérance na ye tala lipamboli ekolanda ye omoni na bako ndenge tozokota na entrée Yesu wana azala pena espérance na biso tala nde mapipi wana ekozala na effet Yesu wana azala espérance na biso
asa la base à foi na biso ndi kufa na yo wana kozala ne fait ndi délivrance tout seul bakende akufa mobola po biso to sala ba riche dala to ko vivre à partir à lobby to ko vivre à partir à vendredi et c'est à partir à dimanche. Alléluia. Amen. O te bila ki ndio se sengela ke ko ila biso ko ila ki mais on peut comprendre yo ça toujours na bila ke no wana e ko ila Yesu te e ko ila Yesu kan lelo pesi motema na yo lelo komi ko bota mbuma ndenge to lebi mutu oyo yo azwa Jésus comme espérance na ye comme support na ye. Alléluia. Comme alpha pe omega na ye na ondima na ye a confessa ye kaka lokola nzambe mokonzi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi siko yiwana na sana capacité ya kozala na apparence ti landa siko na se donc ngota. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Alléluia. Ayoka kata moto te oye ya kokawusaka banzete oye pesaka ba saison oye kabolaka période nzete kauka période na nzete bota moto aza mona na nzambe aza na ba fruit ya saison te. Amen. Aza toujours na ba fruit nuit et jour 24 heures sur 24 soko za mona na nzambe solo loba amen ekota mo wana na soko. Amen. Alléluia. Na moni mama mo bazalia azalaka chanji soki mbongo ekoti na ndako na ba bana sazo benga ya edo ya katolia ya edo sikosuki mbongo ezate amilela ka déjà avant pour aliaka mingi aliaka déjà avant akola bapena biloko alie pena mwa litoko alie susu kwa ajina biloko atileki mobala ali atileki kwa biloko moke biloko ezalaki te otekaki mbongo ya edo papa chanti moko leka moni poka mbongo ekoti na kata ndako na bango obia azoflata linga senga basombeli lamba ya edo ngapi na nzamba pambola ngaye na zwa mobala kimia vraiment nzamba zwa lokumu ya edo batika yo ndenge na sambela kapona yo mensonge l'apparence beloge wana nyoso ya apparence mbongo soki ezangi lera kobimisa mbuma miso okokimati okokende te soko tiki mbongo te ezana basi musu ba bloka mibali na bango bakoma na retard na kusala likula négociation ya mbongo mokristo achaka bitambe na se akinoluka ka mosakoli talanga ndako esali nini ebebi ase justifia ka ye moko te ayaki pa ya nzambe miso ezaka bamfutema ndenge bapapa mosusu. Alléluia. Soka azwika ka mbongo na ndako ebebi obenge ya edo aboni boyeko wana ba poche alala na coupe ni ko le komia ko la na pantalon ba chaka de na kota likolo kade na kota se alingi kutu toucher tanda bu de pona nini ozo mbongo na ye tongo na lera ko bima azimbongo déjà tatika bima ka 7h 8h likola ko zela katina bino sika ko bima ba 5h tupula muganga ko papa sakindaki tika yake ndi na ye mukoleko sila akofanya bino wana ya bolingo yentere mwana na nzambe azalaka na amour désintéressé te ozali mama tokei yoka parti ya suka et son feuillage reste vert. Et eloko yeso amonaki vert de deux témoignages à verdure wana les fruits toi. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il se déporter du fruit. Est-ce que ça la mona na nzambe moko azali awa? Oh botambuma na ba saison nyoso ba. Botambuma na ba saison nyoso. Yezo se kabiso. Amen. Pona oto zo la kisa. Pona oto zo sala. Ba pakolo bazo se kabiso, ba sorte bazo se kabiso. Bana na nzamba maloba. Misala na bangweze abato amokili. Alléluia. Amen. Tozo kota na pako ya munene mutu nyoso azali awa. Akosa la rekili. Na l'époque église ofele. To pambola na biso bato pona mbongo te. Ndeko
mapamboli okita kobanda lobi kobanda même lelo oya lobi oya vendredi oya dimanche. Alléluia. Amen. Et vous profitez na wonengi to profiter kanango chaque fois. Ozali. Amen. Tikanzamba pambola. Amen. Ézéchiel chapitre 37. Verset biblique, la bongisa qui a déjà, nous sommes ça la préparation là. Mais moi na moko les bon. Aye ko pesa ngongai textuellement na verset. Chapitre na verset. Aye ko pesa ngonga siko. O précise mes affaires néglé. Pour ne dire que ne yo eri moko molimo mabeseli la kayo. Omo zo ba ke ne pasteur asolo baka di lobela. Ndeko. Biso musala ya moyo. Ba église ezoboto. Batu bazokongola mitema butupe moito zodeya nzambe pa azosala tala miracle na lebon ezopesa bato na mokili vertige bazolo bakende toza na kisi pourquoi pona makambo nzambe atiaka parmi bino ozali awa est-ce que eza na moto moko si tosenga ye mbongo mpona service alleluya bongo kisofele ezalaka bango kutuna mafuta ya koteka moto moko si totekele mafuta toteka mai mais finalement kasi sikoyo bongo kisongeza ya ndenge nini te eza grâce aux nzambe azosala biso ozali awa longola tembe lelo ozoya kosambela nayebi biso banda sikoyo zwa décision ya kokota mbuma nakolaki so quelque comportement okomene kobanda moma oyo ozobima awa amen yesu aye atali nzete amoni mbuma eza te aluki yango tolobi nini l'apparence yango nde kofraki nzete wana ebandaki korepresente te oyo yango elakisaki mpo bato bauti mosika kroyeke baya kolia mpe tozozwa makambo ya motuya ya kolobake nde mbuma epai na mokristo eza na periode te tobeti lisese ya kristo ye moko alobaki nzambe atantaka motu te bayekoli balobaki na biso aformaka fwa nzela oyo moto akobima nango tentation moko te kozala likolo ya moto sauf que double loi oyo Paul amonaki ya bomoto moto ki ko attirer biso pour la loi du péché et sa loi d'attraction et bendaka vers les bas yango faut tout ça la makasi yonanga to surmonter ozali awa est-ce que nazolo bapena mala tikanzamba pambola na bandeli tikanzamba pambola na bandeli na tikanzamba pambola amen. Ézéchiel 37, verset 47, verset 12. Tanga na likolo sous mai oye bimi na tempelo. Ils ont se dirigé na côté orient la tempelo. Sous mai oye bimi ne Ézéchiel a mesuré ezoya kaka munene. Grandeur nango, grâce aux ambazotia. Ndenge ni tomboka, ndenge ni mataka. Alerte pona mwana misa. Dimanche nzamba lakisa inga source mai bimaki awa na kolono. Amen. Alléluia. Amen. Et eza pe na frère moko moni makamoni komi double. Eza pe na frère moko awa. Les tozo sambela. Ayiko disaka papa. Les tozo sambela eza précisément frère Bildad. Ko eza na olika mboke kanga yete. Ekaka tolo bapona mo ba demino miteni kozana kana mona moti. Oya déjà ko sambela mais satana sa ila koka. Alibinanga papa lelo ozosambela na moni susa mai ezobima awa na poto susa ezobima mai nebise oui makambo nzamba kosala lelo ya poso tobali amen. Amen. Zamba boiza bolamu na rassemblement nyo papa na naye Amen. kana pako zamba kale ya bolamu wana na yebe loko na zoloba zamba visite na pate wana mai na bomo yo ezosopana esopana pona bomo ina yo amen. Alléluia. Est-ce que ça nzete moke kaoke zali awa amen. okobima lelo nzete kaoka te mai na bomo ekolekela tembe oyo bato nyonso bakaukaki esengeli bazwa bomoi ndeko bakufi bakumisaka nzambe te kaka bato na bomoi kobima na yo awa okomi vrai adorateur lelo tozobanda ere mosusu na vi na yo tozobanda saison mosusu na vi na yo mai ekokuli na tempele lelo ekokule na bomoi na yo yoka bisakoli yokanga na sakola mama tokei yokanga na sakola tala fo tosala sata na motema pasi na fongolo nayebisa yo oyebi yesu
bapasi oyo nyonso aza ya koyokela sikoyo satana mpenza azala l'âge de lumière afandi na mopanzi azotala azosalela banani bato ya masumu bato moko bapola na bango donc atikili mpenza kaka kiti na bokonzi na ye ayene kaka po abikisa bato sikoyo satana soka motema pasi oyebi tala soko oza na ndoki alokaka yo koloka ne lelo kokende mai zela na totanga zela totanga tala bandoki fo bamona mitema pasi Amen. nzambe biso topona nzambe biso tosambelaka aza nzamba mawa ayaki mpona bafaible alobaki bato na maladi nde baza na posa ya minganga bato baza na bango malamu baza na bango na posa minganga te bato ya masumu nde baza kaka na posa yesu wana aza munganga ozaliawa abongisaka bato babela apesaka vi na banzeto ekauka asalaka defaso banzeto ebotaka mbuma te ebota mbuma na Yesu eka mololo wana ya soloso landa marabu sur le torrent na tora wana lere ekei okomona ngo lere kuti na bela monene po ezalaka mungwa ebongo lebale wana nani epesi forme na bambisi Ézéchiel chapitre 47 verset 12 sur le torrent na kati ya tora wana sikoyo na 12 sur ses bords de chaque na côté penepene ya babona chaque rive gauche pe droite poîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. ekobotaka banzete nyonso ya bato balia ne se flétrira point. makasa na bango ekokawukaka Et te leurs fruits n'auront point de fin. mbuma na bango ekosilaka te Ils mûriront tout le mois parce que bakotelaka basanza les eaux nyonso sortiront du sanctuaire. bandela Parce que les eaux sortiront du mpona sanctuaire. mai oyo ezobima na kati ya sanctuaire ozali awa nde ezopesa bombo epai na banzete oyo eza na kapasité ya kobota na basaison nyonso ozali awa Amen. mai wana c'est jésus christ Amen. mai wana c'est sa grâce obandana tempelo na ye mai wana c'est sa parole lilobo ya solosolo ezobima oyo nyonso ozotala okita omata okozwa bomoi mai wana eza ngolu oyo aza koya koetale na periode pascal na biso estce eza na nzete moko ekauka ezali awa Amen. otika nzambe asalela yo Amen. lokola mosakoli wana Amen. otiki ndako na yo ye na yo esikoyi Amen. nazoloba mpona bomoi na yo bitande mpona nzete oyo eza penepene na ebale oyokela banazambo tika ngo ebota mbuma na vi na yo tika nguya wana okiso mbuma nazolobela bato moko bazali ya balokama mai wana bomoi elongolaka masuma bato epesaka forme na bato bazanga forme elongolaka bokauki na banzete mpona kopesa yango bomoi poko na lelo eza poko na bomoi beta mololo te obeta mololo kanga mpona bomoi wana tikazamba pambola lisanga ya bana na nzambe tikazamba pambola lisanga ya bana na nzambe tobeli maboma te te topona nzambe wana na bomoi topona nzambe wana apesaka bomoi Amen. ewuti na tempelo eske ezala banzete babengaki mai elekela bango te mpona nini mpo base retrouvaki au bord de la rivière Amen. au bord de la rivière eza ndenge oza wana nakokauka na yo Amen. mai wana ezobima c'est sa Amen. parole c'est sa Amen. grâce Amen. oyebi pokwa na lelo Amen. tika mai ekuli tala Amen. nazoloba ngo lokola mosakoli Amen. na yo moto kolanda biso na bilili Amen. tika mai ekuli na banzela na yo soki bokauka ezalaki na maboko na yo bokauka ezalaki na misala na yo bokauka ezalaki na kondima na yo ikozwa bombo ikobanda sikoyo alleluya eske otaka kona yesu masiya maloba na bango ekausaki biso na maye beta mololo kota pasio mutakoloka mokristo aza te mutakoloka mokristo aza te mutakolakele maba aza te bitambe na biso eza lokola misisa kondima na biso eza lokola misisa etelema penepene na ebale emelaka mai na bomoi epesaka bomoi meme epai balobelaki biso makambo ekoki kokausa biso mai wana ezopesa vie ezoyesa biso sante ezosalaka etoloba ezosalaka etotelema nzambe wana adresaka table en face ya baaniversaire na biso ozoya kozotraite na miso na bango
tika nzambe pambola yo tika nzambe pambola na badele tika nzambe pambola yo lisusu tika nzambe pambola yo tika nzambe asala ngolo pako ezala paka délivrance na bomoi na yo ezala elembo ya kotangolama makambo malamu na bomoi esalama okondima to okomona ngo lokola ndoto okomona ngo lokola ndoto alobi boya bino te bato bolingaki ngai me ngai nde nalingaki bino bino mpe te bato bobengaki ngai me ngai nde nabengaki bino etali ye moko yesu nzambe apa La chaîne qui vous édifie.